stade Pouah bayoka ka voana boy pouah ba misa bakimi to mona ki ba concert il est camion belé na martyr to mona ba dégâts ko salema si plan sécurité na habité bon et là on a ko tuna yote mais to ko za fan ya faire rigola to profiter pera na occasion non ndengo zo mona la stade ndengo zo mona grandeur ya faire na kati stade wana awa zala net ouais ko kende ka te posa fan ya faire et ça 80 000 places boda si que stade ne otonda yo sakana te debo dekutu 80 000 otanga na mona ndaki kende ka déjà na basa donc peuple congolais ba gaulois tout on na njili on na mikau so vandeli kitsa marti vandela yango na esprit pena ke o vandi aussi so telemi kiteti kala wana pokiti wana yango wana ndenge témoigner pokiti avec témoin voilà tout le monde a acheté billet pour tour tribune VIP mais tout le monde a conseil de terminer stade de Martyr mutayeli biso style ya pelouse c'est l'artiste Fally Poupa oyo a betaki na Martyr pelouse tout le monde ba tapis est-ce que bien peut déjà tapis ça déjà to boko louer kaka ya Fally za na stade mawa ye bra mawa ye bra mawa ye kona bango kuna mawatu mais bon c'est la carte tapis Fally Poupa parce que ça wana tout le monde peut hériter wata idaki bazalua yango ndako wala munene wala o FIFA tala chaque jour et ça la na ngote c'est Fally muto yaki na wana za biloko ezala mawa ye mbra mawa ye boni bolinga vérité mawa trop et puis les abona batu bakima bamba moi ça va jeux olympique batiaka ngo likolo po batiaka ba biloko ba boka ka bo fia et bien ça pelouse batiaka tapis na po flèche na sogo ye ekoya kana tapis wa et puis que président na hotel au côté des États-Unis Joe Biden ok Joe Biden on connaît ba vite imana taka Joe Biden bina okaka champi mongala o komi bimpale boye o komi enzongo boyere Joe Biden na oka biloko wa voilà taka Joe Biden na oka basazu e pana bino batonya saba ebikoza yanga shawana Joe Biden na oka ba biloko wa na leli mabe te toke na mama ti toke na mama ti e pana bino toke na mono mondambo esala pozo sko na bango pendambo wana za bibilo ka Jésus tala omoni nde na bu na TV bato ba olanda biso ba bi benake ko sala misa le padre ya lokola chaque jour faut sur la gorge na soda o chef na brosse poza banzembo mususu azane patron na yo me yo momino yo kinzembo bi au pompage na ngweza 6 mois nzembo muso yo gobité au pompage pour une année 2 ans donc bilo muso le padre ya Yesu rozo ngomba mo bimbate ukati gâteau olie ekoki na mbanga ata mwandambo ya pana ngozo dala c'est ça ba Kongolo lembisa e gefona ngo ya ngwana yo sika na gefona mena bisio wana Yesu tala elonze moni andoka ki nini yo comment on regarde-moi sentiment d'inachevé éternel a compris elle fait toujours faire passer les bonheurs des autres avant le mien regarde-moi maintenant âme sainte nous sommes liés de l'innocence m'a redonné la légèreté. Ayo kiloko. Invitation tout le monde a fait rigola a invité ba grand naie na monoko boy. Mais tout le monde ouais a souhaité ba bonne chance. Invité yo en tant que musicien, en tant que artiste ya Dead Set. Mais impression ne ko nini par rapport ya sortie médiatique ya kulutu na bino ouais rason. Tala bata boulay ba beta ba Olympia na ebete na go kengela mupanzi. Tana chelo kere. Le pote n'est pas à charge à monde.
donc yo makambo de tala au moins oye to mona nzie au moins boule bisel biso ne banzembo batu fa ba yoka soko ye batu ba poza ba yoka vite imana tango koya ba ye manzembo no o muye batu to moni Fabregas na bono na bien racheter le temps quand les jours sont mauvais. Le monde entier, où tu vas dire le 24 juin, c'est ça au Sakanaté. Le patrimoine pénal. C'est le 24 juin. Oh, mais tu as écouté, tu me suis dit là la dernière Kinshasa. Tu me suis dit là la dernière Kinshasa. Tu bah où tu as dit banda. On a regardé na bah ça déjà na biso apo mukolango eza mukomo boy mutuma ko kata. La poste pas chez libaya boyebi. Te Ta pesa ngalo mikola, pesa ngalo mikola. Tala. Moi musicien ba. Moi ba côté ko be Sabino. Moi musicien ba riki. Yana batu musuma mokili. Tala ba musicien. Zela. Omene nzamba sa mokili. Yala mutu mususu ozaka ndakala. Moi kana azala kikalungu bakalingi azaka na tayala, azaka na tayala. Yala ba mbi. Parce que bino bomo na passe neni ni faire moi ba 24 déjà jouer. Ouais na ba vertige à niveau na la 24 na sala maman émission na parler du peuple. Na lo bagay lo moko. Na lo bagay lo moko. O eza masolo ba poilo. Te foi ba valeur à mutu. Hein? O sangsa nzoko na ba fumi te. Vous comprenez? Les batailles ne sont pas monnaie. Vous comprenez? Moi, l'équipe à maison mère. L'équipe à maison mère. C'est de temps de classer. Le bébé va s'arrêter dans la banque. Pendant que la rata me finit, soit permis, il y a côté pétant sur 3 minutes de récupération. M'embrouiller c'est va côté ici. Pour la classement pendant la maison mais tu me suis dans la banque. Classer les attaques. Classer les attaques. Bandero ne place ngapé na koma mama makasi. Na classer le classement maison mère. Les grands nefs finissent à habiter les padres. Voilà. Mais les grands nefs finissent à aussi mon pandi na 11. Les faits na biso Adjani Bendele pour être na Chile. Tosi na 7. Fait na biso Emilia. Comprends? Tosi T na 3. Thierry Saint na fait na biso Alimbonda. Tosi yo va biso na ta classement. Yo nga sur na classement maison mère. Na sur le classement maison mère non babindo yoka. Moi classement bato ba libanda ba sekpeli nango te. Yoka ngana classement oyo ya mutu so tangela ngai. On était les matins. Ba Zénith, na ba concert à minene, na ba stade de Martyrs. Na yo so ba jouer mususu ba permis, hein? So minute récupération. Nde ba ko etsa bato mususu otanga bango te. Yo na so na classement maison mais wana on a zo expliquer wana. Yemo igwe de la forêt na poto o le kana wa. Parce que yo moi so mutu ma permis nde ba ko tisi mutu no zo tanga. Voilà. J'ai mon affaire en 2023, ils ont un trophée. Ils dit trophée. Oh. Bon, trophée, ils ont le trophée. Trophée, ça m'a tué à bateau, au gang, air, nous sommes partis par la trophée. Na nesko ya kotonga biso mibale. Bon. Ndenge ba ke 15 ans, on mona ko bakozo makonde. Tala biso ba ya tout baby keso. Mais ba ke 15 ans, on mona ko bakozo makonde. Tala. Baby ke ya to mettre l'histoire ndenge normal. To ko akoganga te. Mais ba ke 15 ans, bakozo makonde. Baby ke ne ba ke 15 ans, nzete américain mo ba ko bakisa ma musu ba beta sente musu ba beta kita. Tara ne doit pour ça aux États-Unis. Bande ko tout ban États-Unis mais ngana maman na goût. Est-ce que ça là? C'est quoi ça là? Et ça là. C'est un musicien à Jet Set. L'artiste Ilunga. Et ça là Yoka, ya Ilou abetaka to le pour voyager aux États-Unis trop alobaki. Donc en fait si metambola ebisi mwana Congo okotika là. Biso to aux États-Unis. Lelo batikali bango so na kati ya Kinshasa. Ba impression na yo. Wana posa yo luga ya Ilus. Président ba diamant tout ya Congo, tatu. Biche. Eh, tala Tiga tatu na charge Afrique. Azui Côte d'Ivoire à Afrique. Azui charge Afrique. La charge États-Unis ça a été. Tiens oh. États-Unis ne ont pas comment pour 3 jours pour use wa alandi. La Marty doit bon. La Marty est danse. Oh. Kou agi voilà. Simba benda. Yanga bo. Mais il y a dans sa folie, ne bo ke nango boyo wana. Omona ka boyo pa aussi eti maman ko bo la folie. Oh yo lo innocent. Oui bien on dit.
bande bazotala yo ander ya Corter News Télévision nayebi bamsusu bakoloba azanani bamsusu bakomituna ba question et kozala vraiment bien on se présenter na bande bakolanda yo après ce que tokota na actualité na biso ouais yanga boyeyo mutako tsire nzembo bato nsi bayeba ngati bayeba ngalelo ko nzembo esalami ngamoyo na vandi pene pena pazu ya mwana nzambe nazana yewana to banane depuis kala yanga bon musicien yanga bon etake fani o ezaki ayoka le padre pa yoka bango comprendre to ba fani mo to yebani pa le padre to banda depuis kala déjà so to comme na moment où le padre so yiba to ba comprendre bien aux Gaulois ouais 100% Gaulois makila na kati na mikuwa to eza Gaulois ya kutunde ba commande affaire na kati ya mutema na ngai wana zo flatter fe to zo ba solo na kati ya mutema bande ba na biso botena na ba commentaire wana zo flatter fe to zo ba solo na flatter le padre mo ka yebila to banda depuis kala tant to comme na moment abisinga yanga bo na sokoli okende ngonga na ebeli sokoli okende te uti komona bizorbi ebimi l'artiste fait rigola embaki yanga bo mais le boye lisusu kombo yanga bo c'est-à-dire o ba yembeli yanga bo wana za yoto o faire embaka ke loko mo bo te ngayo na fandi so tuni batutu babi yanga bo ngayo na vandi est-ce que wasi na mémoire ya faire tia yembaka yo te toko sabatu te toko sabatu te ta yanga bo yeyo quand on a image bano mona te mais le pas de moi big kende mais ngayo na bimisi voilà ngayo na ali batuti ba mona nga monda ti ba mona yanga boyo azali na bossa na betele mino li solo na kutela muto ote Équateur ayekini sika oye aza animateur so ngai place to vandi na coin bato ba chariot ba na mo coin fenya coin so amunga la ote Équateur do ye abandi animation na kaka na cri ya yanga bo sala sauce aki fuelele ye animation na so la kibongala siko mandala na bili solo na bela ngala beta ngona karibu mela mina beta ona noa na so Joanna aki fuelele Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission Face à Face présentée par Paul Mukendi, mon associé par Mukendi Nyoso. Nous allons essayer de faire lelo na étant donné que na bino, ba ordinateur na bino, ba téléphone na bino, ko présenter le bino émission mukolo mo lelo. J'espère que tous allez bongo mukolo ya vendredi, tous allez bongo na kati ya bino mukati di Congo, précisément na kati ya Kinshasa. Bisiko to ko la bino émission oyo na kati ya commune de Kinshasa, bozomo na sima na ngai bongo, ezali bongo stade Kamanyola. Stade Martyr, ex-stade Kamanyola, voilà, puisque wapi, tokomeka ko solo la, et longo, nande kona biso, na kombo ya Yanga Bor. Yanga Bor, azali fan de l'artiste, mais c'est Ferré Gola, vraiment, tokomeka ko solo la, et par rapport à l'actualité, où est ali artiste Ferré Gola, tokobeta li solo ya départ, ya États-Unis, tokobeta pe li solo ya Stade de Martyr, parce que yangonde, et loko oyo, batubakola la bakola muka, bazolo ta siriango, par rapport à le 24 juin, l'artiste Ferré Gola, a kozala bongo na kati ya Stade de Martyr ako prester wana nini oyo koleka wana akobombela ba fan na yeni akobombela ba meloma na yeni voilà tokobeta lisolo na Yanga Bor parce que Yanga Bor azali fan tokomeka kosola na bango parce que bato balobi promotion esala mate mais ndeko na biso lobi promotion esala mate tokobeta lisolo na ye en tant que chroniqueur culturel avant ko banda nyonso tika to pesa bino actualité culturelle tokozala bongo mukolo ya le 24 l'artiste DJ Lacoste ako prester bongo na stade municipal ya Massina, l'artiste Félix Oazé Kamoukoua Bongo, à Bongo le 12 août, dans le stade de Martyr. Voilà, l'artiste Roga, à Bongo Nangambu ya Brazzavillois, on a repété un concert le 24 juin à stade Alphonse Massamadiba. Voilà, on est à Bongo, actualité musicale. Voilà, avant que Banagnon sorti, on a fait ça, merci. Na mouton ko pesa bino bilili kitoko oyo ceux qui bo se paye na image oyo bolo ba merci na manu vraiment mouton to ça la biso réalisateur moko mais asa il a 3 caméras 2 caméras merci na yo pour na musala kitoko merci pe lisusu na concert na ngana lingaka mingi Rachuli Passa clé de toi na ba confrère na ba concert na ngana so oyo bazolanda émission oyo mukolo mwalelo voilà manoucho sokoza même langage na ngai fungola déjà plateau bande ko déjà bazwa ndeko na biso
mwana mboka Yanga Bor, bonjour. Bonjour, Olé Mukenzi, journaliste. Au côté de la Mova? Ouais, Nayoka, Mamoutango Pepele, journaliste à Mankastara, Mamboutali, stade de Marti, Moebiga, Pazuri, Andi Mambanda, Pesamela. Babi, moi, Nanzambe Koyana, ça a bien, comprends. Tout le monde va dans le stade, va aller au Pambama. Voilà, avant que tu aies un bangouté, tu mets un restaurant vraiment calme, parce que tu as la galelo. Bande obazo talayo ander ya Corter News Télévision na yebi bamsusu bakoloba oh azanani bamsusu bakomituna ba question et ko zala vraiment bien on se présenter na bande ko bakolanda yo après ce que tu as en actualité na biso ouais Yanga Bor yeyo mutako tsire nzembo ba ton su ba yeba ngati ba yeba ngalelo ko nzembo esalami ngamoyo na vandi pene na pazu ya mwana nzambe nazana yewana to banane depuis kala Yanga Bor musicien, Yanga Bor est que Fanny, oh Ezaki, ayoka les padres pas yoka bango. Comprendre. Toi Fanny moi tu ibani pas les padres. Tu banda depuis kala déjà. Surtout comme dans moment où les padres. Ça pas tu vas comprendre bien aux Gaulois. Ouais, 100% Gaulois, makila na la 4 na miku à tous Gaulois. Ya ku tunde ba komba d'affaires na 4 mutema na ngai. Wana zo flatter fait to zo ba solo. Na 4 mutema. Bande ko la biso botena na ba commentaire. Wana zo flatter fait to zo ba solo. Non flatter les padres mo ka yebi tu banda depuis kala. Tant to comme na moment abisinga te Yanga Bor na sokoli okende. Ngonga na ebeli. A sokoli okende. C'est où tu komona bizorbi ebimi, l'artiste fait rigola embaki Yanga Bor. Mais le premier ici c'est combo Yanga Bor. C'est-à-dire oh ba embeli Yanga Bor wana za yoto ou faire embaka ke loko mobo. Te ngayo na fandi. Ngayo na fandi so tuni batutu babi Yanga Bor. Ngayo na fandi. Est-ce que wasi na mémoire ya faire tia embaka yo. Mais toko sabatuté. Toko sabatuté ta Yanga Bor yeyo. Quand on a une image, mais les pas de ma big kende. Mais ngayo na bimit. Voilà. Ngayo na liba tuti ba mona, ngamonda ti ba mona Yanga Bor ya zali. Yanga Bor ya zali. Yanga Bor to beta li solo ya départ ya artiste faire rigola na mboka ya États-Unis et bimaki artiste ba kenena 30 personnes. 30 personnes on a mais tomoni akena 15 musiciens, ba msusu batikali lelo tomoni ya ilu atikali, mwana Kongo atikali. Na ebité eloko nini ekomaki ke artiste a voyagé na ndamba ba musicien ba misusu batikala tomoni papa papa bana ba roza lebele on comprend papa bana ya ilusi la sa voyage soki patikali apesi chasse maningi sa mabete po oyo ya voyager kaka mamba voyage pas les pattes ba lobela ngo te papa ebi ndenge na gera bana na ye ezango mamba polémique te ezango nini te papa e mo ebi pourquoi tikalaki a voyager na mamba yango ebele. Ils ont une polémique, tu vois, mais il y a Lucien Tikali pour la unité. Il y a Lucien Moabina, les padres, les bassolos là qui pourquoi Tikal. Oui, pour y avoir Kendega. Oui, il y avoir Kendega. Mais à un moment où on fait rigolo, à préparer mon bangé na concert. Mon bangé na concert, oh yo, et Josala, et quand Tikal na histoire, il y a fait rigolo qui après ça na Marseille. Parce que Marseille est dans un monnaie, mais faire à préférer comme un musicien aux États-Unis. Tu es bien, c'est long, plus congolais. Mais dis ça que libanda mboka kimaka. Est-ce que bozo bangele te ke ba misa faire ba ko kima bino ya ko bouffer bino na mabongisa stade. Te faire sa première fois ta voyage en musicien. Faire voyage dans ma musicien. Mais faut la payer yango. Côte d'Ivoire ba kozonga na ba Afrique. Au moins les États-Unis. Malawi ba kozonga. Au moins les États-Unis. Guinée ba kozonga. Au moins les États-Unis. Les États-Unis ni ba sengi les padres. Te moins ndengo ngo pambola ba congolais. Biso to sengo pambola biso no avant. Autant suko ya ba za difficulté. Et moi les padres qui a pambola bango, tango ya so ba pamboli biso a. Ko eza mkola miracle, ya mko délivrance. Comprends? Ya mko délivrance bata misala ba oza misala partie à stade. Ba oza misala na ngeni faire à ni pasteur. Jésus. Comment est Jésus par rapport à nous? Ah Jésus, moi Nzambe. Moi Nzambe. Non, il faut la claire, na éviter bande ko ba na ngai. Ceux qui bozo benga Jésus attaque nani? Attaque Yesu moi Nzambe. Ye wana. Na bilembo. Oh tu bomona ba tutu ba ta mutu no hôpital ba bota ba.
abota ntimba fait bita mo na place César na bota mo normal ouais ça miracle déjà c'est ça la moi OK na hôpital non peut to yoka pété oyoka ndé to yebi que ceux qui dans l'hôpital ba benga comédien yo lobi ke oza wa journaliste oyebani OK c'est OK na hôpital ya na tout nio wapi so yebi singa na OK place na yeko vérifier mana za wana caméra za yakele la tambula bo manu même caméra te place ibo to tamba bo mona mambu miracle sala lipade yo to benga ke Yesu parce que ça Yesu bo benga ke Yesu ay Yesu baba Yesu ya luka muibi mais Yesu ngo Yesu ndinga musique ngo me bo comprendre radio initial le basu ebele bo mona ka ba Eve sala faire rigola na États-Unis à combien de temps on est aux États-Unis bon pas zuri aza mikolo mingi te pour les États-Unis parce que ana grand orchestre ana grand événement pardon ana grand événement mobwe ya mambo italista de match au monde entier balandela ngo ba merci na bando na biso pour ça bakoya pona tozala na bango ngala benga ngo Union africaine pour esangisa ba Nigérien esangisa ba Ngolais ezaka ye muto liboso asala ngo te bawera basala mais papa ndenini oyo tomonaki ya bato miso ezalaka bakongolais mais oyo lepa déjà Union africaine Zéland concert wenge betere ezali congolais wana baba grand wana baba papa concert héritier ezali bakongolais tenga natangi mutu tenga na lobi na nga kaka ba misusu oyo monaki bakongolais na poso atanga mutu po parce que na fandi na apara le padre tembo yo zo lobat to mona concert pas le padre na boy toza ba délégation ya ba bango te non kasi nga na tengela teke chroniqueur culturel makambo esalama wa sikoyo bino mo batu bomona yende mutatangi bango atangi bango te nga tangi bango te nga bigaki batu misu basangisa bakongolais abiso za Union africaine ba Niger bakoya ba Gabonais bakoya ba Brazzaville Afrique mobimbe kozala wana somme mutu mazo banglais pembeno mona opambe awita Niger ayaki congolais pele ba anglais makasi te me papa ya bango biso to bana to kenda koyekola ngona no anchi na to bana no lingala to lakisana ba parler parce que oya bango ba po tamela na ba anglais so somo ni mutu ba anglais pembeno na stade c'est trouvé no mauti Niger ayaki Union africaine Union africaine c'est qu'on a mis aux États-Unis à Robert les 10 les 11 retour aux Alaka bientôt les pas d'Ozana bisoawa to confirmant to pe sabino ameloma bilongo boyebi les pas d'Ozana biso pour to préparer stade de martyr pour kuna ezaka ki mo ba juma mke pour les bassin les padres ayonde ngo pambola wa combien ko pambola pe bisoa et moi les pas de ozo kenega elo ozo kenena so na koto okokate zonga papa aza Jésus na bien pourquoi na auto tout Jésus okoki ko défendre Jésus mais Jésus vous soyez dans le bandeni yesa ba ndeni so ko na omona ndeni kaza Yesu te asa ndeni abanda ko bakufa ni tune zaka ya biso biya zaka ya bino so za aposta musato akufa so za mutaku akufa pa na bino yakani na stade le pas de la musai oko parce que Jésus c'est le jour wana to le bato bazana malade yakana bango ya to préféraki ke oya kolinga aya ai opa linga aya te yango problème yango ba va posa liste matanga ke moni liste o ba saki liste wana eza tamsu mutu na mais ndeti biso sala liste te comprendre c'est ça liste te mbalo ya lukuta voilà to mona ki ba concert les camions belé na martyr to mona ba dégâts ko salema si plan sécurité na ebité bon eza obilo na ko tuna yo te mais to za fan ya faire rigola to profiter pe na occasion na ndengo zo mona la stade ndengo zo mona grandeur ya faire na kati stade wana awa zala net c'est ma question est claire. Quand on regarde pour ça faire affaire. Il y a 80 000 places. Bon, c'est que stade est autonome. Il y a 80 000 autant on a mon déjà na voilà, merci. Bandeko tirana annoncé et l'entrée artiste Miss Emiliki. Ceux qui vraiment non, à cause de kaka, ceux qui vraiment azalanga wana, Emiliki a côté et ça va vraiment bien. Ceux qui vraiment à permettre biso, à côté de mais à cause de la mouké et ça biso vraiment bien. Toi qui ne bon on a si ma régie, ceux qui va ça les biso moi bon ni moi ça la vraiment bien et ça biso vraiment bien maintenant. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau avec Bandeko Nabiso yo. Quand on a ça bino, nazali bon on a artiste Emiliki, n'a pas le micro. Pour ça la biso vraiment bien. L'artiste Emiliki, bonjour, bienvenue. Kusi kwa salami na katia motema transfert d'amour eziki amour ezui ba panse na bisibino États-Unis
tombé dans cet instant. La personne va monter dans tout le monde a parlé. Tous les Gaulois au Banana Washington, Toronto, Côte Chicago, Miami, comme on dit, Las Vegas, au côté New York. Bah écoutez là les padres gaga. Kuna, bah tout bah kuna ça toi retour. Tout regarde bah prêt. N'aime pas ce bon mot la Martin, habité Martin est mon nous bon la plan. Donc il y a un stade babi et Zarague. Moka kozwa totone lile padre. Papa Melina abongisi ne matire mota kozwa. Voilà, merci. L'artiste Miliki, tu sens que au quotidien plateau, na ba vacuum na ba makambu na yo. Artiste Miliki orchestre za na États-Unis mais yo se trouver na kati ya Kinshasa. Eza dire nini passeport, visa et c'est moi qui t'attendais nini. Ezaka dire que na ogena o wana. Voilà. Ezaka dire que na o wana. Donc des gars angaya tala moi ba États-Unis wana. Ba yamba ba orchestre ba mona ba leader. Kaka Lil wana bimi amoni il passe na live. Lil wana bimi pena boye. Oasi na mambo zolo. Come here. Nini l'anglais nini. Nini. Mister. Come here. Abenga les pattes. Lil wana abenga les pattes. Oh, bon, c'est ton mon vidéo tendeni. Oh. Yo mo vidéo wana de. Na mona wote. Tezanga na otindelo. Est-ce que ezali banda ko bola na biso. Manga pena vandi boye amoni soliste na ndo betela Michael Jackson. Ngazo. Manga reste na mo anglais. Oh, Mr. Give speak English. Nabi mais India tala. Ba ratenga na États-Unis. Na bisibino. Tala ya musique. Voilà. Barreto na États-Unis. Voilà. Tu peux aller solo et orchestre dans les États-Unis pour combien de temps? Bon, orchestre des ans. Tu papa, donc tu reçois une semaine à Ndambwa. Na préciser te. Voilà. Pour le cabo moni a venir à commando zongi bomoni o Chic Norris. Faut que sur la moi mki rose moi temps. Donc mais Kalaté Bozanaki. Kalaté Bozanaki. Mais na la diki diko moi bon la moi na simana. Merci no dala. Tika. Voilà. David, awayo sasine na komi invité d'honneur. Na table veille paya ba pensée. Na staja ba souci, champagne kaka calma. Voilà la bilogo yo. Miliki en tout cas mouvement ya faire rigola pendant combien de temps? Bon, on a jet set. Papa, na biso tolo bela kama tala ba fa tala mwana bali ba fa mala sima ba to mona ba boka be inda na bien ba fan ba na pour ça ba comprendre non que folie mi a marti toto ke ne malembe le konyo se bandaka na 0-1 2 tokei na ko banda no kamba mama marti te ya na mutu muzu so bi oh ope mi se eza na golom so bi oh mi se na biso oh te me ba golo tout ba ebi. Voilà. Ba Gaulois tout ba ebi. Ba Gaulois ya wana na ngoma ne dina. Gladiator na bino mo bomona ki le pas de fula ki abagi yo nonza wana yeyo. Artiste na bino yeyo ngamuna na izine do le ngana lo wana robo mo ba fabriquer par les pattes. Do fa changa likolo, atenga tolo, atenga estoma, atenga michopo, kingo misu. Est-ce que vous avez déjà représenté dans l'orchestre Jet Set? Oh mais non bien. Dans cas tout la société tout so yé beaucoup d'ara même tout le monde beta datilo yem dans un ancien. Yem da beta datilo. Donc na ya penser basa pour balara non ceux qui makambu ba bandi chant et bandi chant. Soro zawana kereza ozana kati orchestre ufunguli maktoyi na yo. Ya koyoka ba album ya orchestre o eza si actualité na oyo uteko leka tango zo yoka ozana mo vitesse ya ozala déjà na baninga ya opostara na bango. Voilà, avant to kota na likambu ya Stade Marty tozo ngana na album o ezali bongo na actualité, album ya faire rigola o ezali bongo sur marché, ezali bongo dynastie chanson phare mes amis. Oh. Et le retour na boulanger na ba gâteau to sali au gâteau ni yo linga mais ça la répète nani na bona kana ba émission personne na bana ndako na tel na bi émission na sala ngo bien on na sala ngo mabe ne zingane na nganga bu ngana kwa food de Jésus
oyebisanga lokwa ah bino Jésus aleki na bagalilée akende babetele akende Jérusalem akende partout donc pour ya nzembo mpona azala nango eza mwa pasi eza mwa pasi me banzembo tu eza loka badamas bafumbu eza bamadeso eza ebikela bato mosusu balingaka kota badamas boye bongo oya plan olingaka te na plan alingaka te neti nga adamaka tu nalia wangila mpe fort badongodongo donc sans frontière Dans ta chanson, moi, il ça, c'est bien. Ah, il y a une dynastie. On appelle ça, on appelle ça. On appelle ça, on appelle ça idée. 4 roses. 4 roses. Ah. David, awayo invité nga, na komi invité d'honneur. Na table veille péa ba pensée. Na table ba souci, champagne kaka calmant. Mon amour, ya boye bazui wa pied, des lèvres roses qui tisakanga motema, mais non pas quand tes roses amis tout cara, na linga yo sans intérêt d'avis, mais na ba internet na mona kane makambo. Voilà quoi. Voilà, merci Fidèle International, j'espère que on est allé bongo un petit morceau, il y a Zembo a fait rigola, il y a Nini 4 roses, voilà. Tu peux te l'histoire, il y a Martyr. Ah, mon gars, qu'on soit, Totone, Libe Padreo, Kuna États-Unis, Bamonani, Nalilouane. La Marseille, apparemment des voyages à faire rigoler, ça libère bien. Oh, tiens, oh, non bien. Et puis, président de l'auteur aux États-Unis, Joe Biden, Joe Biden, on connaît pas vite, Joe Biden, Champi Mongala, comme il vient parler, boye, oh, comme il est boyere, Joe Biden, on a quoi. Oh, voilà. Joe Biden, on a Bazazu. Et panabino batonia saba ebikoza yanga shawana ah Joe Biden ora babilo quoi na leli mabe ah te toke na mama ti te na bien toke na mama ti na et panabino toke na non mondambo sala pozo sko na bango pendambo ah wana za bebilo ka Jésus tala omoni nde na bu na TV bato ba olanda biso ba bi benage ko sala misa le padre ya le rôle chaque jour il faut sur la gorge na soda au chef na brosse pour dans banzembo mususu azane patron na yo mais yo momino yo kinzembo bi o pompage na ngeza 6 mois nzembo muso yo gobité o pompage pour une année 2 ans donc bilo muso le padre ya Yesu rozo ngomba mama mobimbate ukati gâteau olié koki na mbanga ata mwandambo et pas na ngozo daka c'est ça ba ngolo lembisa refona ngo yango wana yo sika na refona mais na bisio wana Yesu tala voilà parlons de Martyr bon Martyr ndenge za wana VIP alia VIP ali bato alikolo tala bato alikolo tala to mesana na ovana na bakitso na batela ba grader ya tozo na pena na tozo na conscience que ah tala to vandi na ba beto Martyr wana na ba époque ba li pas tendre mo na Martyr ba tekiti donc peuple congolais bagolwa tu o na njili o na mikau o so vandeli kitsa Martyr vandela yango na esprit pena ke o vandi aussi so telemi kiti etikala wana po kiti wana yango wana ndenge témoigner po kiti na beza témoin voilà tout le monde a raté billet à pour tour tribune VIP mais tout le monde a conseil peut terminer stade de Martyr. Moutaye biso style ya pelouse c'est l'artiste Fally Ipupa oyo abetaki na Martyr pelouse tout le monde batie tapis est-ce que bien peut déjà tapis ça déjà to boko louer kaka ya Fally za na style mawa ye bra mawa ye bra mawa ye kona bango kuna mawa tu mais bon c'est la carte tapis Fally Ipupa parce que ça wana tout le monde peut hériter wata idaki bazaluwaki yango ndako wala munene wana o FIFA tala chaque jour et ça na ngote c'est Fally muto yaki wana za biloko ezala
Mawa mawa ye mbra. Mais bon, il faut Mawa mawa ye. Bon, il faut la vérité. Mawa mawa. Mawa trop, mawa trop. Mawa trop. Le 24 juin, tala. Nana 7 personnes bon aux États-Unis na ba vie différent. Sous out à Toronto. Moi ça nga mo na bien ya tala. Lai na moni ndako na côté ba sala film et dit merci. Ngana c'est ça la selfie au tala l'accent ngo. Côté ba ya papa ba dit merci. Mark House zaki wana. Charlie Sola zaki wana, Aji Sola zaki wana. Iya Mado Bifalo la pesimbote danse international zaki wana. Ba tutu balai wana ba fega balai wana ya lubasa ya lokambe. Na nesko ya kotonga biso mibale. Bon. Ninge ba ke 15 wana omona ba kozonga combien. Kala biso ba ya tu ba bi ke so me ba ke 15 wana omona kozonga combien. Tala. Baby ke ya to mettre l'histoire ninga normal. To ko akoganga te. Me ba ke 15 wana ba kozonga combien. Baby ke ne ba ke 15 wana nze d'américain mo ba ko bakisa ma musu ba beta sente musu ba beta kita. Voilà. Donc continuez, voilà, bon, non, les ambiances, il y a plateau d'Abisso. Continuez à partager l'émission, continuez à liker, continuez à s'abonner, ça l'Abisso vraiment bien. L'artiste Emily qui, Nenge Zawana, na concert ya Martyr, ba fan inayo, ba mélomane ba lingaka yo. Pour na monnaie tout ça des émissions, wa déjà en plein on déjà, ba amboza déjà mon pépé ça. Na stade ba tu s'attendre na nini. Te mengane na bonga na centre villois, Gaulois centre villois. Partenariat sur la communauté sa musique. On dit les partenaires nanga. On l'aime baza partenaire. On a baza partenaire. Pour tout le monde pense que c'est Martyr. On m'a venir dans la quoi. Moi de la bimi. Et puis na nobi ngana peni. Et là oppose à liara tout. Likia. Na nobi masona na paye. Likia moi à 10 000, mais moi te ka moi ba kab moi 10 000 acha on a 3 morceaux. Na le ora na kwanga. Ako na auto panza pour na ba Martyr manga sur 5 molo mobo. On a bimio na talisco pour la moni oh marambo les padres na bien banderole mo banderole mo yona te banderole mo na bien banderole mo bailanga banderole mo wana banderole mo bo ezali to sala matériel ko banderole charge nanga parce que chaque itonga na 5 na komlo kwa soso na web saboka ke rendez-vous le 24 juin rendez-vous la bata gombe deba ko mebisanga toyoki on a écouté toyoki ko bango bana France bata bandala na ebto bata bandala ba olela olé la poya bango ebi me la bola nenga chebe donc nango sosimat bimeli bango je me firele bango na bimeli bango ba olé ba mo ko na bimeli bango ba olé la lingwala mobimba Washington Serge kuna mai kuna donc na ebsibino mai c'est quoi mai na mono betika mai mais mai za mai to mila mais mai yango na monta on tebo na sima watu babeti boy donc mai alo kwa ndeti to sala mistai donc yangwana donc tous les Gaulois oh ya kata capitale Kini et ba Gaulois msu ba pêcheur ba ali alors na radio ba pila cha jumu na keki kole ibino ka bina Gaulois mo bina anoko nzemuni sila nzemuni andoka ki nini yo comment on regarde-moi sentiment d'inachevé éternel a compris elle fait toujours faire passer les bonheurs des autres avant le mien. Regarde-moi maintenant. Nous sommes liés de l'innocence. M'a redonné la légèreté. Ah, ok, loko. La vie me péché, oh, tchola. Ote, alors, on a dit Congo, na nino, na tala. Na bossa, na bête, na li solo. Na bête, na li solo. Na kutela mutu ote kwate. Aeki ni sika oye aza animateur so ngai place to vandi na coin bato ba chariot ba na mo coin fenya coin so amunga la ote kwate do ye abandi animation na kaka na cri ya yanga bo sala sauce aki fuelele ye animation na so la kibongala siko mandala na bili solo na bela ngala beta ngona karibu mela mina beta ona noa na so Joanna Adi falele. C'est l'histoire, tu bandit bien, mais faut c'est l'histoire. Là, faut comprendre la dimension de la puissance. Tu vas dans la mokili. Au revoir nos descendants ya Kingandi, mais ça c'est Jimo ya Jésus. Mais question na côté qui sont breton. Non question. Il faut éclaircir batou. Que n'engana faire rigoler tant mususu bosi bosombi tapi na bino.
tant que vous louez tapis à Fali parce que ceux qui vont louer stade des aura 10%, mais c'est quand même la Fali pour quoi. Na bien. Au moins la vie faut garder l'opportunité. Yo nous en aime sous nos monde avec Makamuzara Marty SUP. Les pas de retard. Retard journaliste en même maneni. Moi si chroniqueur culturel, moi journaliste à Moutouté. Pour ça il n'a commis journaliste à Moutouté, il faut nous foutre en affaire. Mais dis ah on vote ngana même comme ba Melina mais c'est nga Melina akenda kota na États-Unis. Mais c'est nga Osias akenda kibo. Comment zotanga na ba musicien nyonso ya mboka na nga. Nga ya Moutouté. Batu ya batu boyebi bango ke omi oya mutu boye. Tanga na libre na kotanga Robinho. Na kotanga Intel, na kotanga Intel. Wala to sola makambo. Na bien. Pouah. Bayoka ka voana boye pouah. Ba mise ba kimi. Kapipé boko louer te pouah. Toke na bongo siko. Ah. Kapipé te boko louer te. Oh mais tu n'as mis ça sport. Qui n'est pas dans le ministère ou bien non son excellent non, je veux qu'on parle un peu à expliquer au tapis. Tapis les avons la battu qui marche bamba. Moi c'est un jeu olympique. Bachaka ngoli kolo pour bachaka ba biloko ba boka ka bo. Fia. Et même ça pelouse. Bachaka tapis là pour flèche na sogoye ekoya kana tapis wa. Côté internet au monde ngo côté na Google au monde ngo. C'est long. Ba vérification na biso stade de Martin na biso ezalaka na ngote. Pour ceux qui ont un wenge beta concernant tout le monde. Mais tant qu'il pour payer, attendez il y a un sengo. Et bien nous allons au moins béga n'engolo babou ba mine longue. Mais na bizarre. Mine bonga vérité poani, bonga vérité poani. Tala. C'est ton place à vérité. Tala ne doit pas pour ça aux États-Unis. Bande ko tout ban États-Unis mais ngala maman na goût est-ce que ça là? C'est quoi ça là? Et ça là. C'est un musicien à Jet Set. L'artiste c'est Ilunga. Yoka, ya Ilou. Abetaka tout le pour voyager aux États-Unis trop aloba ke. Donc en fait si metambola ebisi mwana Congo okotika là. Biso to aux États-Unis. Lelo batikali bango so na kati ya Kinshasa. Ba impression na yo. Wana posa yo luga ya Ilus. Président ba diamant tout ya Congo, tatu. Biche. Eh, tala tiga tatu na charge Afrique. Azui Côte d'Ivoire à charge Afrique. La charge États-Unis ça a été. Tio. États-Unis les ont aimé moins pour 3 jours pour Youssouwa à l'andi. Oh. 3 journées le 9 non? Concert le 10 le 11. Le deuxième jour aux États-Unis. C'est de là de la Mugi deuxième jour. À Hollande na 4e jour. Ouah! Il y a dans la charge Afrique. Ba bengi sege na loro mo boye. Kota ba Nigeria kuna na bakati kuna. Azara jiri. Amona banani o bazo bina o ba po ba aza idole na kati Afrique. Président ba diamanta yusu nenga za elus nenga na idole na kati Afrique. Voilà. Ba ba mo luka bina ke no to koma na mtu mo bonesi ya ilus. Apesa makambu tala. Voilà. Bando bina wa na bina tonde na bina. Musique ya te ko bina ndeni. Tu veux aller sur le stade pour te remettre comme un souka. Mais la Marty doit bon. La Marty est danse. Oh. Cook. Agi voilà. Si. Benda. Yanga bo. Non mais il y a dans sa fali ne bo ke nango boyona. Omona ka bo pa aussi eti maman ko la fali. Oh yo lo innocent. Oui bien on dit. Voilà, l'histoire ba invitation tout le monde ka faire rigola. Azo invité ba grand naie na monoko boy. Mais tout le monde a souhaité faire bonne chance. Et puis en tant que musicien, en tant qu'artiste il y a Dead Set. Mais l'impression que par rapport à sortie médiatique il y a Kulutu na bino werason. Tala bata boulay ba beta ba Olympia na ebete na go kengela mupanzi. Tala chelo kere azagiti. Le pote nenga à charge à monde. Donc yo makamugo tala au moins zoye, to mo nziye. Au moins boule biso biso ne banzembo batu fa ba yoka. Soye batu ba poza yoka vite imana tango koya ba ye manzembo no o muye ba. Mais peut-être to moni Fabregas na rebono. Na bien. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Mouto atima abonga maye baradaka koma pire bien dans les padres na Yesu. Yesu bonjour yve bon yve. Bon ben Yesu nani? Yesu de kunga te. Kunga ni. Kunga congoliano. Dala. Nzembo nini affaire na est-ce que yo banza kape ngayo? Mais tu l'as fait malobati.
motema na yo elukaka yo. Nzemo nini affaire na 2023 nani apesi moto yo. Nzemo nini affaire na 2023 oyo ezata trophée moko. Vas-y trophée. Oh. Bon trophée ezoluka trophée nini? Trophée za mato ya bato ba au gang air nyonso par-ci par là trophée yango là. Voilà, merci, nous sommes presque à la fin. Voilà, j'espère que nous avons souka na ebité bandeko balandi yo ba retenir nini na passage na biso. Vraiment ba goloa. Et puis gana goloa mo à les États-Unis ya moi si. Alors balanga yo so na ekinde na peso mbata na ibise mama. Obunda ka kati to zana. Donc ba goloa ya France, ba goloa ya Angleterre, ba goloa ya Chine, ba goloa ya Dubai. Ba goloa ba na Nippon. Kota ba jet li ba goloa ba na Tanzanie, ba goloa Point Noir. Ba goloa tout na ba goloise ba femme d'affaires ba goloise tout. Boye ba mikolo so alors ça faire na $2000 faut comme na 7000 pour linga Jésus de Nias. On a za diamantaire ba diamant nga no ba 12 kara yeba nturo 60 pour linga Jésus de Nias. Donc ba ko retenir ga non. Ah ba dédicace na c'est loko yo. Oyo bomsani na ba dédicace té. On a la 5 personnes. 5 continents. 5 personnes au Boaka. Dans 5 continents. Kasi il y a moins de 5 continents. Dans le continent, moi 5 personnes, continent 5 personnes, continent 5 personnes. On a 5 personnes. 5 personnes, 1, 2, 3, 4, 5. Tala, nena abo Dudu Kamalanda. Boaramba, monta on va Dudu Kamalanda. Hervé Lopembe. D. Berger Chido. Tu as un exemple, il y a pas de déjà. Babe Chico Pembe. Au moins tu toi que non Pembe. Tu fais lingonga na mo dana sima kamera ba changa boy. Caméraman ko taka boy to mo bote caméra dindi na mabele. Tala comme Smooth Sampa. Arabi makambo yo. Voilà. Mase Musampa ibi makambo yo. Joli Musampa ibi makambo yo. Mami Kiwaka ibi masampo yo makambo yo. Sambole suka la bingwele Kishasa e banana kitambo toyoka kidido aloba. Et puis Kishasa c'est bateke ou muto comprendre ba faire. Il padre nenga sana kolo ba plan. Kolo ba plan. Et puis mikolo na zo presa comme na beauté moko na ba. Beauté ndemo na ba hamburger. Merci. J'espère ma banque na moni aussi. Voilà. S'il vous plaît. Le Gouv. Les Chantini. Quand Mboka ya wili butcheni ve. Betina yo ve. Keche za na ngoya sika me ve mabanga. Keche ze beba ya wili musheni. Le patron Bogos. Achou. Patron Bogos na bive. Nalanza la champagne à terre 2 ans kaka. Ah. Ça me fera du bien. Et puis na pesi mbote na ba Washington et tout ya lingwa la ba vanda na venir kanga na presse. Au pose avant dans la mouchi le roi Champs-Élysées ya lingwa la. O kiti maman moni baba Lutumba. O kiti kuno ke kota ba jengaka. O zongi likolo kuta maman le padre aller pour parler du peuple marambesile. Voilà, merci. Merci Roy Denga na micro na pesa pe yanga bord. Yanga bord to komi na suka message na yo na bande ko balandi yo. Message yanga bande ko tout bolanda biso monde entier ngati na monde entier. Monde entier au tubabi que le 24 juin. Ils ont sakanate. Le padre mo pena c'est ba yanga le 24 juin. Oh, ne to be kutu batu misu da bala la dana Kishasa. Batu misu bala dana Kishasa. Te ba ba uta banda. Pona ko ganita na baza déjà na biso apo mukolo ngo eza mukolo mo boye mutu mo ko la poste pas chez libaya boyebi te ta pesa ngalo mikola pesa ngalo mikola tala omoni ba moi musicien ba moi ba côté ko be sabino moi musicien ba riki tala ba zela omone nzamba sa mokili ela mutu mususu azaka ndakala mwekandi azaka na kikalungu bakalingi azaka na taya azaka na taya ya ba mbi ko bino bomo na passe neni ni faire mo ba 24 des jours wana ba vérité ja niveau na la 24 na sala mama na émission na parler du peuple na lo baga lo moko o eza masolo ba poalo. OK, merci. Si ça reste boka ba dédicace na yo ba dédicace nga na ko si seno elo poser ngana ti te wana ina juste matumbo bon lobakasi na moni olinyo mageno ka makete non makete faut ba parler à mutu o sangsa nzoko na ba fumi te on comprend les pas nzoko munene comprend jamoko moi l'équipe à maison mère l'équipe à maison mère c'est tout on doit classer les bébés bazala na bango
bando we la rata msu Vinicius a permis ya koti peta usuna 3 minutes de récupération mambenge c'est ba koti ici pour la classement pena maison me batu misu azana bango te classer le attaque ana classer le attaque bande ko ne place ngape na koma mama makasi na classer le classement maison me ne bezalaka les grands neufs no bitata rata habité les pas deux voilà na ebe otanga mutu mais les grands neufs yo wana totanga tosi mupanzi na 11 le fait na biso ajani bendele ko ya te na chili tosi na 7 fait na biso Emelia comprendre tosi 2 na 3 Thierry Saint na fait na biso à Limbonda tosi yo kana biso na tanga classement yo nga so na classement maison me na so na classement maison me no babi ndombo che bango yoka nga classement bato bali banda ba sekpeli nango ti yoka nga na classement oyo ya mutu so tangela ngai te ya ba Zenith na ba concert à minene na ba stade de Martyrs na so ba jouer mususu ba permis hein so minute de récupération nde ba koetsa batu misu otanga bango te yo na so na classement maison me wana on a zo expliquer wana yemo Igwe de la Forêt na poto o leka na wa parce que moi so ne so mutu ma permis nde ba kotisi mutu no zotanga voilà ba dédicace na ba dédicace yanga na obwaka na bato tu ba biyanga bo surtout ba boya salité et oya Diogo papa na Achille Richman muninga na nga tifika tali ya PJ Khalifa na so makambu na so nga Kishasa monde ati ou le pas de luki makambu batu misusu to ba bango te ba mo tsaba mabaya ngapele 24 juin mais to occupé binote po mambo eza mamna binote Fandam pesa de na stade ba bon c'est là mona bango j'espère que nous sommes presque la minute eza Fandam mais Fandam mo ebige Fandam je ne pas dire Fandam eza festival ngaka so tanga Fandam parce que na ebige Fandam mo ebige mukola mo ebige le pas doit beta voilà yango mona ko kutana kuna no avant ndeni makambo kuna ndenge lekela tenga so betanga yo lekana s'il te plaît obisinga yo ngapena na batu na ngai s'il te plaît tifika talea venanga na posanité nganzambe venanga Jolet maître na kati lingwala mobimba bayebi maître Jolet na bosete garage tima ba peintre ba tolé ba mécanicien et puis na bosete Chudeka de Kongeto aïe bano baluka makambu na le padre. Merci. Les padres. Voilà, merci fidèle internet. Et Rolanda, émission face à face présentée par Paul Mukendi. Moi, je suis Mukendi. Ceux qui ont dit que c'est un CP, là, ceux qui ont dit et puis Paulin, je peux poser Paulin à maison. On avait Paulin. Voilà, merci d'avoir été sur Bolanda Gibiso. Na Corter News Télévision, on vous appelle la émission na Mukendi News TV, vraiment, et c'est vraiment partager, commenter l'émission, liker, partager. Ceux qui les ont remarqué ça, comme la biso, numéro Zawana, comme la biso, benga biso, mais ça remarque na yo, vraiment bien. J'espère que tu as commis na souka. Quand moi je dis un grand merci à l'équipe technique, comme maman na tongo lelo wana na moni bongo, image kitoko wapi na misapi ya manu ye moko susu na montage wana ye moko manu za yiwana. Merci na yo pona musala kitoko sa biso, merci pe na babonné na biso pona confiance pe fidélité bo pesa biso dans la tango nyonso ko partager émission na biso ko liker ko s'abonner et ko sala vraiment kitoko. Quant à moi je vous dis merci, bye bye.